sibo mutombo ina nyese na Congo tek tek mama ya sibo mutombo Congo tek tek teve ya sibo mutombo Congo tek tek teve yes papa sibo mutombo Congo tek tek teve ya papa sibo mutombo Cœur sensible n'appelle si les sous mon boss si vous mutombo tebele bandeko toza en direct ya Congo Check TV na sengi penza bolimbisi na bandeko oyo tango to bandaki to salaki moi erreur moko boye ya mukie bandeko o bakomi ete ba titre ya lukuta check ya zakana bizaeli wana te ezaki moi erreur mukie siko penza toza en direct ya Congo Check TV ndeko nyonso o esengeli ete abenga toza penza prêt ya koyamba telefone ya moko na mususu na pesa telefone 0049 241 978 475 na zongeli bandeko na ngai 0049 241 978 475 wana pela numéro na tang obengi siko ozunga directement problème ezali nini balandi ya Congo Check TV na communauté na biso congolaise problème ezali yamayamba aibi biso mwana titre oyo penza ezali ndeko moko nde akomelaki ngai esalaki ngai pasi ndeko wana ayeko koma lobi ete ba congolais mawe ba yibi bino penza mwana kaka boye vraiment esalaki ngai pasi esalaki ngai pasi nde yango titre ezali ete mayamba ayibi biso mwana balandi ya Congo Check TV ezali kamoko ezosala pasi mwana wana Trésor Mputu azali mwana na biso tokoki kotika likambo oyo boye te mayamba azali grand moyibi aza mutu ya lokuta mayamba wana selon ngai cœur sensible mayamba mbongo ya Trésor Mputu ebongisi ete ata mukie pourquoi na lobi boye bango bato baza na mbongo mayamba azakaka na nkubuka robi kutalata ki mudeli tozo yebate tango azobunda makoleza na nkubuka makambo nyonso mabe makasi na mayamba balandi ya Congo Check toza en direct ngai nazo continuer koloba numéro penza na zongi na lisusu 0049 241 978 475 affaire mayamba ayibi biso mwana ndeko mama oyo baza penza donki ba politicien moko ya kosaka nango te mbongo allié ya Trésor Mputu esimbi kaka te ekoki kaka te kolo mwana aye azongisela ye mwana mayamba lobi kinia ngai na sisi kolia te Trésor Mputu alendi kokela famille ya mimite na keli susu na monaki noko moko boye soi-disant ndeko mayamba noko wana aye kosala témoignage alobi azali noko ndeko na ya mwasi mayamba tango azalaki na zemi yazalaki o noko
oyebi ke okamusi ngai pe opesi ngai mawa témoignage oyo noko wana azosala kotala penza noko wana boye avandi na Kinshasa mais on dirait awuti na bandundu na fingi bata bandundu te mezaka exemple témoignage oyo ozosala noko soit disant ya Trésor Mputu ozosala témoignage moko oya kokufa na yo pour rien affaire Mayamba bandeko nyonso boza en direct bobenga 0049 241 978 475 toza penza en direct ya Congo Check TV ba mama bobenga puisque bino de batu bozo tomboka bino de batu bozo silika na likambo oyo ya mwana na biso Trésor Mputu oyo Mayamba penza ayibi noko wana azo témoigner ye moko mutazo témoigner libumeza na nzala ye moko mutazo témoigner kotala ye penza boye azala penza noko ya Mputu akende kozala modèle ndenge wana na famille Mayamba batata mwasi babimi anganza bibe boliboso ya télévision azo témoigner que ye azali tata mwasi ya Mputu vraiment ngai na yebisa bino Mayamba azali mama moko tokoko tika eboete eza na ba journaliste mususu balobi ete makambu Trésor asakati abu pia tosuka wana yo journaliste wana yo lobaki bongo yo kanga bien bino kuna na Kinshasa ndebo suki sango mais biso ana poto tozo continuer na sens que puisque yo lobi ke eza likambu ya Trésor Mputu ye moko eza likambu na ye na tangu ya lobi to sukisa kaka wana tokoko sukisa wana te Trésor Mputu aza tout d'abord aza star munene yami bale aza congolais yami sa tezo sala pasi mama Mimi aza na liboma te awuti kaka ngola aya koluka mwana moko boye songolo et puis mama wana alimboli bien alobi ke ayeli mbongo te aye kaka po Trésor Mputu a reconnaître que ye aza mama tala biloko Mayamba azosala ngai situ na banda na téléphone bandeko bobenga toza en direct ba mama bozo tomboka moma yango ya koloba oyo zali nango pona Mayamba 0049 241 978 475 bobenga toza en direct ya Congo Check TV Cœur sensible Mayamba oyo azamba mama kazali mutakuluna ngai tango na bandai kokola na ba age mike mama na ngai soka sokoli ngai abandai ko pakola ngoma na mafuta ya mbila nazalaki na tembo kwa kitoko meko kama Mayamba kotala penza makolo na ye eza na nkubuka penza ya mwindu yangwana ute kolobake mbongo ya Trésor Mputu ebongisi bango te po bazolia yango na ndenge ya kimutema mabe bazolia yango na ndenge moko ya salite bazolia yango na ndenge moko bayibi makila ya batu babombi makila ya batu yango mbongo wana moye ebongisa bango ezate ya ngape na mona te na kata ndako babundelaki na mona te okoti na kata ndako eza kitoko batu o baza na kata ndako baza bankubuka na mona te bandeko toza en direct ya Congo Check TV 0049 241 978 475
1975, affaire Mayamba, Aïmi Biso Mwana. Oui, allô? Oui, allô, bonjour, maman. Oui, bonjour. Maman, la ngai, dans un bureau en Allemagne, na Cologne. Aya, ngai, ma bien, bon. La bengi pour la dernière émission au à 13h pour tout. Ouais. Ouais. Vraiment, maman, pour la data qui vous a vous allez en direct. Ya, et ça n'a pas. Ça n'a pas, si vous voulez, la monnaie avec ça, la interview. Tant que maman, maman la lelaki. Pour ça, quand on a la première, on peut être coupé. Ma problème, ça coûte tout. Mais la grande chez les gens, on a pas été suivi là-bas bien. Et indi. Aux hommes. Parce que maman, ils a pas. Oui. Ils a pas. Aux hommes, on a, biso de tiki bana na kishasa. Maman la roye bisayo, biso ba musu to tiki bana na tuna kishasa. Ba musu beaucoup ba kufi o tiki pa ya famille. L'homme a se retrouver, moi, la tika bango moko. Vous comprenez? Bon, si vous moi, na ba koli, on va dire, maman, je pas na poto, papa, je na poto, ba sundo li biso. On n'est pas na poto qu'on nous capot na bango. Non, oui. Hein? Tu veux qu'on nous capot na bango. Maman, mimi, wana. Ce qu'on veut pas l'intervenir, maman, c'est très sensible. Vraiment, tant que vous avez maman. Je pense que maman a joué à l'aise. Il a joué à pas de choses, il a pas de choses à botter moi là. Donc on a tout le monde qui parle. Et je ne pas. Ah. Yeah. Moi, il y a un bateau, il y a un finance, il y a un soir, il y a un finance pour vous. Il y a un bateau pour vous, il y a un bateau pour vous. Par exemple, il y a un asile à venir dans le là. Donc, il y a un côté. Si on a un lâché, c'est ça, il y a un moment où il y a un poutou à moi, il y a un trésor. Vous comprenez, là, il y a un béni, trésor à moi, il y a un cause à moi, tu vois. Maman, il y a un stali, au stali mayam. Exactement loko ata bandeko bana batwa biza banoko tala banoko ne bazoko banoko ngo bilonge tenga ndenge moko na mayamba mama mama bato uti angola so déclarer mwana mama ta leo natika ki mwana mama na ngai na tini mwana biso tele ba biso ba tinda bana na poto ba ya awa bango moko ba beti ya bazi engelo ba tete na boisi tso okoyuka atini mwana ba kola madeo mwana bunga mama ndaka sala ndenge ni maman est grande, maman va toujours me cambassol. Ça là, c'est quoi? Le logo, si vous prenez le logo, slingai, maman. Ah, la vie qui sont dans la voie, ça maman bien pour ça, la journaliste, c'est pour y va camp. Dans la vie, ma papa. Azana ba parents, azana ba ndeko, ba botamine maman mo tata moko. Bon, na maman na yepe na bota, maman na yepe tata na yepe. Bazali. Tata zali, maman funa vesti. Ah, tu maman. Si maman ta zate mais maman leki maman futu a remplacer maman bazali maman ba ki na justice na et puis ça il va bali fi moi ba ko tala elonga mwana mwatu wana o tala elonga futu ba ya za na shege solo ni ba bena ba soda ada na soda ya shege ba na shege ba o peta o ba kombo na zandu bangu wana moi si tu como moi na moi tu ko kata ni tala maya maona mako makasa wana bela kauka Sambe mayamba. C'est difficile. Makolo bata mwati. Makolo moko mwi bidon na évité. Attelisa moi longi kama alikuwa pia yake. Moi zazu acheka na longi na teleko. Na ye mwana leo na mwata yako bulo soko timba. Tala ba stile tondi ba tire stile. Aze ba tike bakamba ko sala so azo yeba. Yo mama mukolo moko vana ndeka ndiko nao. Vraiment. Maman, c'est bien que tu vas voler, parce que maman miminga tika mwana ete. Tant que maman, moi ni siko yo bitumba oyo comme bitumba moko spirituel comme ya kintoki. Oh, yo ki loba maman mina loba na moi c'est ya na ali trésor azara maboko. So le adi abwa ki trésor un mois ya musibeli. Vraiment. Maman, nzamba pambola o maman. Nzamba pesa o delo za mama moboti. Oyebi pasa robota. Bato nzili nyoto na ndeni so mama yana bengo na félicité mama nzamba pesa yo nyoto koluka. Oza moboto lo biki toko na Paris. Makambo tozola na opasi na motema pasa robota to ba mama.
nzamba pambola peso ebele olobi ya kitoko bana ndili nyonso wana basali témoignage baza bato ya nzala batineli bango mwa 10 francs balia yango bazo témoignage ya lokuta mais mama olobaki liboso ya ndili aza mama moboti camarade voisin ya trésor nalandi ye lelo alobi tozokama trésor ayesali biso mama mini mama na ye azozoya te ye na ndako mayamba wana asali kisi eloko nangeni biso kaka toa bana nzambe kisi epolaka trésor putu akoluka mama wana kisi epolaka akoluka mama wana mama olobi kitoko bizu nzambe apambola yo oyeba oloba vanda na yo mama apeso ebele oza mama moboto yebi pasi oyo ya kobota batamfili bakufa nsala donc ovandisika baya na ngwende batamfili nalali makambo tisuka mama pasi na motema lere natali makambo ya kozoba wana letre wana olobi mama batamfili bata quartier wana basali témoignage ya lokuta na mama ya tata ni soi-disant tata na ye wana mobali akufa bato ya nzala bango nyonso sero nazako bengo naloba nofo ezozwa te bango nyonso wana sero wana basali témoignage ya lokuta bata nzala mama mimi 9 mwana zeni makili ozotambola na nzoto ya trésor oza ya mama wana yeli bomengo te nzambe na soka nzambe ya justice akokata likambo tota mayamba kisi epolaka vraiment kisi epolaka mama kisi epolaka akosuka mabe mwasi wana amesala kolokota bana baningi elobi yo mpo natangisaki klase te bana ne batangi c'est ça ndeko gaga alobi nalandi témoignage na publicité alobi mayamba aza kolinga mwana ne wana etula wana kenda kovanda ndaka trésor abala trésor yango na te so akomisa ye mwasi na butu na mwana ne nayeba kea kovanda ndako wana bakomisa trésor mobali na bango ya butu e bakosuka biso totie likambo na mabolongo toa baboti tokobetela yango baprie tokobetela yango bagene mwana mobali wana koluka mama wana akoluka mama wana nga nakenda ngola nakenda lunda nayebaka mama mini alobi eza ya solo olikana diama soki mama mini ataka ye diama te ayala lisasa ye mayamba wana zoba wana aza koteka makala na pondo alingaka mwana trésor non mama eza bimona félicité mama olobi kitoko na mapambola pe tolemba te tosema bolongo na te tosambela mpo na mama mimi mwana wana kizengi wana koluka ye mbongo abali esukaka te alo napesi bino mbote na nkombo na yesu ezali ngai mama Pauline naza na likambo moto natindeli bino voice oyo nalobi boye mpona likambo ya trésor mputu en tout cas bamama nalandi bino nalandi baintervention na bino naye komona ke mama mimi ase trompe eza erreur putu aza mwana na ye te kolandela yango malamu tolingi toyeba bato bazotémoigne mpona mputu mwana soki awuti angola aye na age ya 5 ans akoyeba lingala te akobanda oloba kaka portugais bato nyonso baza kotémoigne mpona mputu nani oyo amonaki mputu ntango ayaki atémoigne mpona biso abandeki koloba langi nini parceke eza na monoko ya mboka na bango na bana oyo bakoli kuna na balukapa bamboka kuna na nini na frontière na bango so na akoli na province en tout cas jamais mwana na koloba lingala akoloba kaka monoko ya mboka ya kuna na portugais comme presto mona bana ebele baya biso moko mwana leki na ngai akenda na une année tanga zongi basa une année 6 mois na ngola tanga yaki mwana to ando sola ni société parce que ayebeki lingala te azoko se retrouver kutu te na lingala si bazonga donc nde to babwe mwana na tilo ya yebi lingala te ngana zo mona mama mimi abungisa mwana na oui eza c'est vrai abungisa mwana mais mwana na eza mputu te oyo nyonso to atémoigner ke ayebi mputu na age ya 5 ans ayebisa biso monoko mputu abandeki koloba référence ya mputu ekozala ke bato balingaki baloba ke ntango mputu ayaki abandeki koloba portugais soki ezalaki mutu soki mutu moko atémoignaki na ndenge wana tolingaki toloba ya solo eza mpenza ya solo ke mputu aza mwana na ye le de mama wana vraiment na ntango ya savimpi oyo ezalaki na nzela wana obima kouta baprovince wana obima oyo ya Congo tala bariske oyo ezalaki nao na nzela
bazoboma bato sa vitre atumba bacamion yake nokozwa mwana na ye ya inane apesa ye pa motu po alatie diama na couche seka te kaka mwana ye na buzoba ye moko aye mwana ke ya zongi ya mibale mwana na kozisi 5 ans ozwi susu opesi ye pa ya motu olatisi ye diama mpona kolobaki papa wana azalaki méchant mobali oyo azala méchant ya solo akoki kotolere te mwana na ye bapesa ye abima akende boye sanke ye ayeba ata mwasi ayebisaki ye te me soki aye nandimi teke mwasi wana ndenge ozala susu na libala ndenge azoloba koto bagarde corps bandenge kolandela ngai boye na boye wana nde atuka place na mama mimi abongisa malamu soki alobi ke nazalaki makangu na ye bato bayebaki te la sava to ngai tondima na biso yango mais na témoignage ya mama mimi mpe lisusu en tout cas toza nango mpenza d'accord te nga mpenza naza convaincu te yango nabengaki na tuni boye bayebisa biso ntango trésor mputu ayaki abandaki koloba langue nini epuis bato oyo bayebaki ye soki balokotaki ye na nzela basheke wana bazalaki na trésor mputu babima balobaki ya solo mpenza tozalaki na ye place boye na boye boye na boye epuis bande kosolani na langue wana nde tokondima bozomodire trésor mputu aza oblige te kondima mama wana epuis mama wana ya solo mwana oyo yo ndima ye kosala échange na diama lelo oyo akanti soki amoni mwana wana kondima ye yeke mama na ye alobi akendeki na nini na bandundu akutani na mutu oyo ayaki na trésor mpo na ngai nakangi mutu oyo amemaka mwana nanga soi-disant kaya na mwana nanga bunga soki namoni yo nayebi te soki nakotika yo nakotika yo te il faut yo oza témoin kila mutu ayaki na mwana yo nde mutu okotémoigne nakokangamela yo na nzoto ti okobimiselanga mwana nanga okolakisanga peut-être peta mutu asala ege ye azokangama na trésor mputu peut-être mpe baboma mwana parce que diabète ezalaki ya 80 000 $. oyebi congolais na 80 000 $ na mwana aopréféré nini mwana oyo aboti te est ce que ye ozala na ntina mwana mama mimi alandela mutu wana oyo ayaki na mwana na ye mutu wana nde abimisa mwana alakisa ye sika mwana na ye azali po mutu wana mutu akoyeba na biso na bino mutu ayebi histoire wana malamu aza te parce que mutu alekaki na bahistoire wana ntango ebandaki aza na ye te biso nyonso toza na biso bainnocent toyebi eloko moko te yango tozala contre te tozala pour te tolandela likambo wana malamu kosunga mama mimi eloko ya kosa akokangama kaka na mutu wana lokola ye amoni ye leta azali akende na leta nde akatela bango likambo wana ke mwana na ye asa wapi abimisa mwana parceke moto yango akufa te nga na kolanda kutu mayamba nanu te na kolanda liboso moto wana na ndenge likambo yango ekomeli na kolanda liboso moto wana parceke ye nde motebi mpe mwana nanga azali donc elanda bato wana mosusu mpona nde olanda mayamba na liboso mpona nini ntango nayepa mayamba wangane balikambo te yo lokola oza na bomoi ngai sonzo na yo bozokumisa mama mimi aza na mbongo ne mbongo mputu epuis les deux congolais boza mabe mpona nini bolingi kaka baingire problème oyo eza problème ya ingire te eza problème ya kofinga mputu te bozolobaki o mputu atanga te boye na boye estce bato oyo tozomona bango na kini baza na bambongo mosusu aboti mwana moko abimi na marke na ye alingi na ye classe te aye na ndenge na ye bokokondane parent te ntango mosusu eza mwana namona moto abetisa mwana na ye akangisi mwana abetisi ye mwana alingi classe te lokwa ye aza professeur alingi mwana aza lokwa ye azali estima te atika mwana donc bamama bojijaka motu na mosika te bojija motu na pembeni epuis soki toyoki likambo avant ya koagir tozala bato tovanda tokanisa tosalela etidi likambo yango eza ndenge nini boye na boye bomengi mpe kotuna mamimi mpe baquestion ke mamimi bona ntango wana ezalaki ndenge nini motu oyo opesaki mwana aza na bomoi fo tolandela liboso motu wana tosumi na mamimi na motu wana nde sikoyo motu akoyebisa biso ki te mwana ntango nayaka na ye natikaka esika boye napesaka ye mpa motu kingani batrace ezali te kolanda batrace wana apartir ya batrace nde toyebaki mwana aza esika boye soki eza trésor ekoyebana nango eza likambo te ke bofingaka eza likambo te ke bozala pour eza likambo te bozala contre bokomi kokota ntina babien privé ya motu donc mpo na ngai na conclure yango
congolais botika jalousie yango mboka na biso ezokende likolo te parce que makambo ya mabe eleki mingi bolingi jalousie trop bolingi te moto azwa soki moto azwi motema nini ekomi likunya parce que ngai na kobenga bino boza bajalou mpo na nini bokoti na vie privé ya moto mpo na nini na babien na ye fale tolobela likambo oyo mama mimi ayeli tosunga mama mimi bokomi na kofinga bainjure et puis bajournaliste na biso ya congo so bachroniqueuse na biso ya congo boye bakosala mosala na bino elobeli na bino ya mabe boza nango soki nga trésor mputu na kosala lisusu émission na bino te parce que bozosala émission na trésor mputu mais soki trésor azokomprendre te bozokotiola ye lisusu et puis bavi na bino bokumisaka o ngai bona boye moto auta na pasi aza te bino nyonso outa kaka na nini kozala mwana makango kozala mwana abotami na ndako eza na bana mosusu ya makango bapambolama oleka biso tobotami na papa na mama baza koni baza na bana mosusu ya makango baza bien koleka baza na éducation kutu koleka kutu yo mwana obotami na bapara mais soki na landeli yo na bo otanga nkombo na yo ozokumisake yo obotami na bapara mais soki natali éducation eza te soki natali yo modele ozaleli olakisaka te koute mpa bapara kolanda mutu te mutu na mutu aza na façon na ye na ndenge na ye soki mutu wana aza mabe eza mabe na ndenge na ye yo kokolanda mabe ya mutu wana te ntango yo kote on sait que yo pose l'éducation te parce que ozoyosa baparent na osoni yo moko nde uti oza lokuta ya liboso ya koleka donc ebotika eloko wana bolandela makambo ya mama mimi tosunga mama mimi ayeba mwana na ye soki eza mputu soki eza mputu te tosunga ye totika bacritique na bacritique nga kutu soki ngai mputu na bacritique oyo bozofinga nga boye na oleka ta na émission moko te epuis mpe adn kosala te mpo nalakisa bino ya solo ke Oui, bonjour, ndeko na nga na Allemagne. Makitu de bani kombo te me na dingi na sala nati na moi liloba muke pour makambo ya trésor mputu. Avant-hier ngai na mwana ngai Pauline toza awa na Luxembourg. Tomaki kotalisa yo. Que non to tuna est-ce que ba o bazo ko kosala investigation kuna na njili. Est-ce que ba tuna kite na banine wana kuna ba 88 est-ce que ba yambaki mwana moko ta oteka ngola parce que na tango wana ce qui réellement trésor mputu oteka ngola a ko bijala ba portugais. 1 et de 2 ceux qui pena ba lokota ki mwana lokola trésor mputu kuna na njili. Nderi mamoko aye ko se retrouver kaka shege na munoko lingala yebaki te parce que angola a l'air wana eza lokola lelo te mingi bakoma okenda azo debrema porte azo debrema lingala bi portugais mais a l'air wana et puis na mboka mama na lobaki mama mimi pas za kovanda kuna bana babaka ka portugais babaka portugais ala ko se retrouver na munoko ya portugais ba portugais mais toyoki te que non kala mwana moko ba yama mama ya majoka mwana moko koto ana ba portugais eza déjà faux et archi-faux. Alors moi nazo ko expliquer bien que hier a kobosa na 5 ans était 6 ans a kobosa na moté mais pourquoi tu lui konimela ete que zali bongo oui maman mimi ko bungsa mwana ya solo a kobosa na komo ya trésor mais ezaki trésor wana te bozomona donc ya mwana toza ba mikolo ngata na yo ke makamu na wana kolanda maleme na ki dia convaincu te que maman mimi wana zali maman ya trésor parce que maman ya mapasa liboma te aki no vana ndaka mwana yeka baba tinini apo ya sinaki papier moko boye pona trésor ba beta bale ale maman ko mama trésor non et ce qui passe ki maman ya trésor te ne na talili trésor pour tout donc azaki pena facile pour bater non ya solo maman na ezali mimi bona boy mais bon moni mutaka ko expliquer mbala na mbala bato a quartier bazo ko témoigner que non aza mwana botami na miso na biso voir même kutu moi si ya papa trésor pour tout oya liboso alobi yango bien tango mama ya maboti mama pasa yaka seki na mobali ne sili bongo après c'est mano ka susu akomi na zema ngina ni trésor mputu problème penze ezate tozo continuer sujet na biso sujet za livre affaire Mayamba ayebi biso mwana na biso trésor mputu kande na banda koloba na ebandeli bozwi ya trésor mputu ebongisi na mo famille ya Mayamba te franchement bandeko bokota puisque ekatanaki vraiment toza en direct
Il y a check 0049 243 978 475. Wana tango bengi ozui cœur sensible siko puisque ba mama bozo tomboka moyen kutezate. Mayamba aza kuluna munene. Aibi biso mwana biso. A intoxiqué mwana biso. A kotisi be esprit mabe pa mwana biso. A wanga na mama mimi mokili mobimba. Ça fait mal. Si bon moi nango pe oyo ba intoxiqué, bon, n'a pas ça raison bien tort, puisque qui si nanzo ta mute joaka to miko sakate, moi na wana raison pour tout aza travailler na ndenge moko ya ko sakana ngote. Aza penza donc qui travaille ba côté na ba nzungu moko ya kusaka na ngote. Ya mwana ngai na yo Congolais ba to ko délivrer mwana biso a mwana biso. Toko ko tika makambo boyete. Ya mwana ba journaliste musuna Kishasa kuna, ba chroniqueuse musuna Kishasa kuna, ba pesi bino ba mbongo. Bozolo ba makambo ya trésor pour bozo mona mona tika likamoko boy. Zana na place à maman Mimi. Yo journaliste oyo lo baike. Eza di kamia trésor yemoko. Asa lobby Abu Pia. Abu Pia wana na yo. Yo tika nde kolobelango. Yo Abu Pia tika kolobelango na chaîne na yo sala ba sije mususu. Mais ba chaîne o sengeto lobelango to kolobelango. Yo ko arrêter ba tika koloba. On l'appelle Abu Pia. Yo quand c'est ça le camoko facile. Au poti pena moi na kat na mukilo ba wanga na yo. Bandi mayote. Likoloka ya famille moko boy. Hein? Et logo mayamba ko sala. Mayamba. Tala simozongi mutu. Hein? Kende na famille ya Mimi. Ou bien les cas de réseaux sociaux. Senga bolimbis. Olobi ma mimi communauté congolaise. Bolimbis angai na déranger ki ba mémoire na bino. Na mvutaki mwana. Na salaki o sengelaki na salate. Vraiment communauté congolaise bolimbis angai. Mayamba soko sali likambwana. To limbisa yo vraiment na ko se plano makaso ebelo ko na bombela yo na ko na sala ninyo ba bitambala kitoko vraiment na tin lo 15 na za devant télévision pona ni na poni kitambala na tin lo ba bitambala po kitambala oyo late kwa na ba maman Plevan Longo. Et c'est si la cara. Yon doit na mwana mbongo. Hein? Aux autres mkolata qui tamba la marque wana. Et puis na ebande kuna lubaki na mboka na mafuta mbila ya bio ebongisaka. Mema yambo tiki makolonio so nkubuka. Makolo ma yamba penza mwindu kansa vestu na telikolo. Bomona ki na ebandeli na tiaki oyo te po mwa malili ezali nde yango na tiako me makola mayambe ezali mpenza mwindu boye elobi mama moko donki robi kutu oyo bande kobundela bitumba wana tozoyiba kutu modeli nango te modeli nango soki te ni na tonga vraiment nga nazoyiba te kotala robi wana boye ezomona neti molili ezomona na puisière mayamba ata ba mamu ba utaka baba Kongo likola mituka baza kola yote sikunga problème na ngezali noko oya yaki ko bima ki témoin oko kufa no liwa ya pamba ya nzala témoignage zanga mutuna makolo
yomoko libumu nzala bilambe zate noko tika ko témoigner ataku tu bible elobi témoigner eloko yo yebi oyo moni nde o témoigner ma yambo futi ba mbongo bana njili esopi bino esopi bino lukumu obozana ngo ya bana njili ngai cœur sensible na mona ngote po ma yamba futi ba franc congolais belé kuna sopi ba nyonso ba témoigner que trésor mwana na ye obotre ke na hôpital ni autant que classe n'école ni wapi couper au trésor à l'attaquer wapi mbeta bande kolala wapi badra wapi la gomme oya bande kolata yo essaie lo ko yebisa so kaka adresse pa oyo bande ko tika mputu ata ile ko makala c'est le ko yebisa so kaka e pa ina wezo abanda ke ko teka mapondu c'est le ko yebisa biso mais osana couper ata mon côté ya trésor mputu oza nina ni papa nina iloko ngai cœur sensible na bibaki mama ya lisatu ya trésor mputu na la kisa ki sapat na ya lata na 5 ans na la kisa ki la mane ya lata mama milipe ayena biloko na ye ba photo ezali munduki na ye ezali oyo trésor azaki na mona bo mwana bongo yo mayamba olati soka bitumba obi ke oza pena na makasi ya batabutu ozo pousser bana mibalo ozo bunda mayamba bana mibalo bazali kona ozo pousser bango et pourtant bango bazaki propre koleka o balaki ba veste mais yo ozo bunda mayamba non et sengeli penza bite ndenge balima balobaka bite zongananu nangole kenda kana quartier babore kuna ou bien balupango bazoteka côté ya wenza rock obi nangola côté wenzo zaka ya rock wana kende kuna o fandi pemi na wenza rock pokuna moi lokole kita kama kasi komso ko koma susu mwindu lisusu po ozaku na Kishasa ngana yebie franchement so mutamuti mboka msusa ya soko lima ya Kishasa akoma bien te changeaka oui na rythme ya bato yoko mona mais yo zongana nukuna na quartier babore soko go fanda na babore te soki mabore soko go fanda wana te kende na peme na wenza rock ovandi kuna tika biso tranquille na mboka na biso tika pe mwana biso tranquille mwana zali ya mama mimi ok bande ko nyonso ba society ba kota soit disant ba chroniqueuse baza pembeni bazo kote bazo linga penza koloba penza te likambi ya trésor pour tous les lingue sengeli bozala complexe na tout moi ba $100 ba pese bino oya ko pesa ba tout conseil ke likambi ya trésor pour te katani abu pia yonde kolobela ngo te na chaîne na yo ok biso to kolobela ngo kino mama mimi akozwa solution na likambo oyo na mona ki ndeko moka komina kinga ike makambo oyo ezosenga mabondeli makasi c'est vrai papa nzamba pambola yo batu nyonso boza en direct ya Congo Check TV na pesa bino numéro 0049 241 978 475 0049 241 978 475 natango bengi sikoyo okozwa cœur sensible affaire mayamba yibi biso mwana
ayibi biso mwana donc na famille amayamba tout seli mwana ana mbonge saka trésor mputu ba o nyonso batikali ba liwelewele soit disant que famille na ebe ko témoigner loni donc ozomona ke mbongo oyo lié wana ekokina nute mama mimi pa ye alobi azo senga kaka trésor à reconnaître ye aza na posa ya mbongo ya trésor ti quand même tozala batu koma yamba abi mama na asekisaki ngai ba mama ya poto baza na kanda makasi oza mabe oza nkubuka robe olataki modele yebani te makole kuba kombo mabe mayamba makambo nyonso mabe karate mabe voix mabe elobeli mabe zonga nanu keko zo lupango na pembe na rock ya wenzo ya rock pana bino kuna na Angola tika biso tranquille mwana wana za ya biso na tangu mama mimi a récupérer mwana na été biso pe to kokanga munoko te poto liko pendre mwana na tiaza mwana ba congolais to lié moko a prononcer que mama na ye na lingu ko ta kongo na été kongo na ote a prononcer que mama na ye mama safu iwana ye puisque ça on fouté mais raison pour tout mama na ye mama mimi ataku toza aveugle yango tozomona te ba chroniqueuse ba journaliste ya Kinshasa bazoleka kaka pembeni bozo banga ou bien quoi mputo aza mwana biso photo lakisa ye photo teya ye mputo ozo construire vie na yo na mensonge bana na yo plus tard bakotuna yo risiki oma koko oya malamu risiki oma na kialima bakotuna yo véritable koko na bango mais yo ozo construire famille na yo bana na yo na mensonge raison pour tout lelo bana lingo ganga te lelo bana lingo silika te quand même na émission yo salaki o permettre le que maman mimi azana droit que de sala ADN bravo mais ce que c'est un bon pesa ye yo zalango mama yamba pezo za mama moko penza mutema mabe penza za mama moko donc le crosso mbongo pendant ce temps au lieu mbongo ya mputu o mati ba avion otoni kaka te kolo mwana ye ko récupérer tout na suka po ndenge zana ye trésor azada na 35 ans na 40 ans carrière abu pia ezape carrière ya Afrique to mona ba beti ndembo ebele ya Afrique na ngonga oza kama watro balia ka safu na kuanga ba koma ko lata bara gomi ya ba visible o baba ndeki na ko pela na tawane ponga na tawana na okipe na babale to soki baba tato ya kalawana siko ye trésor pour tout fituma mbongo azalango lobaka ndeto yoki ke mwasi na ye aza soki ndeko ya katumbi abana obikela na sima wana mais na bale kaka ya Afrique mputu fo oyeba entourage na yo bazo memona erreur siko ozali mputu batu nyonso tozolobela yo mais koma kaka pauvre okomona ta mutu moko te okomona ta mutu moko te akozala susu pembeni na yo bazomemona erreur ndenge ozomona bachronique pointe wana baza pembeni na yo bazotia bakikommentaire moko ezanga ntina mpo bamoni ete na ngonga oyo ozali mputu oyo oza na mike mais na ntango yo kokoma
mputu ya mpiaka pona ki Congo pauvre babe yake mputu na ki Congo tango yo kokoma pauvre putu mutu moko te susu akotele mapeme na yo mutu akozala peme na yo te bazo conduire na erreur moko grave mutu nusu na mokili source na ye ezalaka nga mokona kokita Kinshasa na kokende ko filmer source na nga epai na botemelaka epai na kolelaka soki ndake banaye kozinga na kolobela ngo bipa yo nga na kolelaka bayebi ngai cœur sensible ya koleli awa na koki kokende ko filmer ndako mobe ya ministre te ke na kosa ke na kolelaka awa na botamaka a bongo conscience ekosaka te conscience ekosaka te mputu napesa exemple moko tala Obama za mukonzi munene azalaki mukonzi ya États-Unis oyebi bien Obama zongaka na village azongaka na source ba photo ezali na YouTube ateko luka koko na ye mama na ye bandeko na village na Afrique ayoka kisoni te bayoka kasoni na source te mputu na pesa exemple ya mibale omoni handicapé oyo ndeko Eliezer afilimaka handicapé wana ayoka kisoni na source na ye te handicapé wana alobi makambo na ye nyonso azalaki na velo te okomona fandi na saki bazobende ye na saki tala ndenge walesa tanga bande ko bondela na ye makolo ne ezodiembela boye ayoka soni te mais na minute oyo aza mutu mo bazopesa valeur aza mutu moko na tanga ye na poto mutu nyonso akosepela na ye bongo yo mputu nga nazopesa conseil na lingo mingi kokanisa te avant nga nasilika soki otali bavideo na nga nyonso nasalaki video moko na bi faut quand même du respect na mputu po aza mwana mboka aza star munene ngai na bandai kosatendre oloba makambo oyo olobaki te me mbala moko kaka plukusu mpuya oponeli biso mama moko boye baoyo nyonso baza en direct ya Congo check numéro 0049 241 978 475 0049 241 978 475 bobenga boza en direct ya Congo Check TV ba mama bozo tomboka mingi boza wapi mputu nga nazopesa conseil omoni ki mputu na yo esukeli ka na Afrique te un jour okoya poto siko poto nini oyo okoya nango okoyela po ndenge eza boye bamama baza ya kosilika na ndenge moko bamama mosusu balobi posa kutu basomba babiye baya kobeta yo na mboka wana fo oluka oarrange makambo oyo po mokolo yo koya poto oyebi bapoliticien bayaka so poto te na ntango baye poto ezalaka mutakalisation bapoliticien sikoyo yo mputu plus même bapoliticien fois 3 omoni bapoliticien batiaka bango mutakalisation yo siko okomi 3 fois nango mutakalize bakatio bilamba donc batio na drapeau pona nazomona degré ya kanda oyo eza ya bamama na poto oyebi bandeko ata bino bato boza bastar kuna boza komimona ke bokombe soki bato boyebani bachroniqueuse basoki banani luka likambo na bato mosusu me na poto te
na poto ne pas bazoye babino na poto ne pas o ezali ete babengi au moins code. Franchement, nga tchaka mai na monoko te cœur sensible. Si comme pour tout, poto ni yoko ya. Po ba mama ya Londres baza ya ko silika. Ya France kutu ko sakanate. Ebongo ya Belgique, ya Allemagne, na Italie, na Canada. Nga na éviter soki poto ni yoko kende. Raison pour tout. Oza mwana na biso mayamba ko yiba yo atangu kolomoko te. Et puis journaliste na do pesa ngai kanda moko azo ba trésor mputa sa lobby makamno sa buhu pia. Abu pia na chaîne na yo. Nde sugisa mo abu pia. Mais biso siko na chaîne na biso toko banda kolobelango kino mama mimi akozwa solution. Moutoni na amona ke makila nesa quelque part atika nkaka boy. Bongai mama na maloba na sepe na ngomi ipo alobi ayeli bozu ya mputu te. Mais ayeka ka po mputu a reconnaître botala niveau. Mais ma yamba oyibeli biso mwana oli ko zonsa te. Ozomona donki tangu bakenda kosaba interview na babalabala bo mona ngolushte okopona lupangu te okokende no botelemi na balabala mutu nyonso ozotuna mituna puta botemela mama nani mama yamba me ba interview nyonso eleki na nchili kuna basi basolaki na bato wana basi bayebaki ndako nini bakokende oyo batikaki $20 basi bayebaki tata nini bakotuna oyo abimaki noko bapesaki 1000 francs bino bokasi toyebi te. Interview ezaka bongo te, interview ezaka libre otelemi na balabala ozotuna nana yebi mputu bato bazo témoigner bino bokasi toyebi te. Boke kosalisa bato bafaux témoignage bopesi bango bambongo. Moi je regrette na batata mosusu ya mibimbo mona fai na télévision azoloba n'importe quoi. Mais bato bozo sileka boza bobengati affaire mayamba téléphone yango 0049 241 978 475. Tant yo bengi okozwa cœur sensible directement ndie olobi oyo ozana ngo affaire mayamba ayibi biso mwana mayamba mbongo yo lie est-ce que kokite ozana kati ya ndaku ya mutu ya bien na kati ya ndaku ya kitoko mais yo mutu ozana kubuke loko nga nazo comprendre te ata bino moko tala bato mosusu yo kutu oza mutu moko tangu mama mimi aye olinga ko remercier ye que en tout cas maman na ngai na musala oyo sala mwana ye yo na bokulaka ye me par na yo pe ya ki mama to solola même epa ya mai yamba eza ndenge wana te nga penza na komi na nga na suka eloko kaka na ngina senga na sengi communauté mobimba nyonso merci 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 beaucoup. Namoni penza tango bato balobake ba congolais tolingani te c'est pas vrai eza lukuta ba congolais likambu o balati yango ya trésor mputu vraiment vidéo on a salaki téléphone soki ekufaka donc elingaki ekufa mokili mobimba bazo benga ozomona ozo sentir bato baza na souci. Nasengi bino merci, 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 merci. Ciao. Oeza Congo Check Check TV. Congo Check Check TV. Yes.
Sibo Mutombo. Dina Yese na Congo. Tek tek mama ya Sibo Mutombo. Congo tek tek leve ya Sibo Mutombo. Congo tek tek leve ya papa Sibo Mutombo. Congo tek tek leve ya papa Sibo Mutombo. Yeah, yeah.